this is Nathalie Makoma et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raph Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raph Ngindo wazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucer mboka ba gladi. Raph Ngindo muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Congo Boroto ça na force militaire na Congo Promo Congo kande le ba wata mais pas na tikoyo ba tout bandini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Raph Ngindo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raph Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindo. Ouais, balobi Raph Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tout ça na Boston on Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Mes téléspectateurs, j'ai le show. Oh mais Melabino toujours chaud hein. Mais Melabino va chaud là va palais partout place bozala so mon émission j'ai le show faut kaka elengi donc moi smo elengi a double brassard aye asa labino elengi toujours. Bobi lelo tout ça na Francis. Ça dit Francis a mission au attaquer pas monstre waze quoi à côté maison mère. Na mingi bat musu ba découvrir ka lelo misu pe ba ye barate François a mission moko ataka pa vient na monstre waze quoi à côté la maison mère on doit pas tout solo na depuis à continuer ska to yo ka été. Et puis ça lui peut partir banda ya donc alors les gars mission moko boye bien ça vient de tout le monde va t'aider de montiki tout le monde va miel de sang tout le monde va omba tout le monde va faire ce que je comprends là pour que tu comprendre ayende ça été na ça na ba question ça ya bino la réponse est ça ya bango to me ko sola na bi que mission et ça les lengi directement il y a mon boss Raph Ngindo babi Congo Promo TV pour gel chaud faut na Congo Promo TV ngana bino e car ya mai na mafuta donc gel chaud danger babi mon boss Raph Ngindo mon dété Christian Bouy mon cordon Serge Piana si ma caméra na Jani célèbre mon bala muindu babi ya mona raté quoi et puis mon vieux Joe Tumba parti de pana mamoninga Gilles Vasimba babi ya ratara jamais mon vieux akati junior mundele nzambe ya forme azala nzambe okufa nzambe babi le prince charmant babi 2017 oh ya za Chris Bona ba congolais tout ya ba saper tout non boy on gel chaud déjà à lobby donc junior mundele nzambe na bango nyonso ya forme yo yebi mon vieux Gilo Vakalala babi papi Moki ki do ya ratara jamais papi Moki ki fly jai ban Afrique du Sud nyonso bolinga ngai babi nazana sans plus tarder to soit invité na biso pour la bibi so awa malobeza rebelete musalande ebele na kota la kati na so na invité la biso Francis Kandeza là donc à suivre na kati quoi Congo Promo. Congo Promo le meilleur du meilleur. Ben voilà, no ben na koti na kati na so na Francis de na zabona va pembe na Francis Kandeza là yo na kange. Bonjour Francis. Bonjour mamie avec les jeunes, il y a Pembe. Vraiment des bonnes choses, vraiment merci à trop. Donc, na moi vraiment zo luka information na ba source. C'est un peu bien Francis yo. Moi na musa na bango. Donc voilà, na CP go mona yo. En plus na mon héros dans l'ombre sous na ma caméra. Donc voilà, ça que ça va quoi. Ouais, pitoko. To makasi Francis leo na yo kango babi gel show na kanga mission partout. Ça dinga na luka information na source. Tant bon no boluka boza soki nani nga no bulela luka so nani. Donc Francis na maison mère Francis a outil pas monstre d'amour mais ban sou balobi Francis va banda chez monstre d'amour abanda kande na maison mère. Okobetela biso ezakande nini? Ouais, merci na parole. Quand nous lobi wana na bandaka na wengete na collège noble. Et pas sonner Chomo, qui se nomme réponse en paix, mon vieux ex-président Nangaï, donc il y a appelé ça mon directif, et puis il y a une responsabilité à l'orchestre Mobimba. Donc tu bêtes bah Samba, Samba na kolima zapata bina. Voilà, donc tu peux aller bisala on a kin donc à l'époque là j'étais chef d'orchestre Nagata en mouvement, et puis bah recrutement comme la salle tout structure orchestre Mobimba donc puis comme ils ont dit ça qui on a. Donc c'est mon vieux à moi, il y a un peu mingi.
ben on moni que to na quitté pe ba massa na ba Dubaï ba Fali ba Jekami ba Kasangidi ba plafond ba mo belé be msuna bo sema komuna bango donc ça la secrétaire à collège non be to beta et puis sali qui na ko ke wenge maison mère on sali ba tanake après dans cette test nanga les cap est bien et puis là on a masala grâce à Vincone mon boss à moi donc coup de chapeau papa n'exauce na gladi mon bali a pas assis déjà maman pasteur via yo cap na petit na testé na imara nostalgie na ba je me souviens encore ya lelo na mone koki ndebanze mwana na beti yango pa esala bien bat ba sepela kasavu be sepeli donc bat ba sepela makasi parce que non yene na yokeli ana 9 sur 10 na éviter quoi donc na éviter donc pourquoi présent ba ne ngona bon on a pesa ki on anango donc voilà pesa 9 sur 10 et puis une semaine après maman voyage me yaka je crois Matadi maman na ba goûter dans voyager repesi la ka bobu directeur mon ba benga Francine do bien na bagage au voyager et puis na bagage na nga wana il sait je le tamona yo ka siko la wenge yo voyager ka siko na bengi bota petit kusus devant ba disco na mo mination non ngabia nesi ba tunanga ya tout que parler na voyager te tout est tabenga kio zindaba yo zala na benga sac na pembeni nga nzambe ba ba matabisi to emo poza mais petit na collège na bazar te poza que boluka na kota pe bis na voyage pe premier concert na stade Matadi donc voilà c'était ça donc voilà pour l'information sur habité moi voilà donc na relaté à moi nezai quoi et puis après wana yo kozonga na obela na belaka makasi donc na ki ba soins médicaux tant na compé bien na zone sur activité mais et simba esouté pourquoi décalage à temps na belaki na ya kozonga bato na ngona tawana ba ko yemba disque de fakina salanga bon salanga na bienté na ba souci banindo qui ba tacté te ba tacté préparer qui bien avec ba tacté ça comme tu pas bela rat yo bela raté na msupeza ka bataki ezab na bela ki muto bela ka na bela ki vraiment na bela ki puis après wana ba ki ba soins médicaux bani ma te faut se rétablir pozonga donc tant je na moi temps et puis et aussi la langue normal na zonga pe souté na zonga pe souté felo ni sala ki ke ozonga te directement to moni français chez Monstre d'amour e ko sala ke non de temps na zonga souté wana na va na parler na raisonner na voyager na ngatonde ni bikanela ndinga nga msala nga mingi faut na sona voyager kana musique on va cop na nga ngona na char peut-être un jeté na ka musicien chanteur tu vois donc ça voyager kana msana na linga msana nga trop donc na place mutu voyager de beaucoup na msuna famille boti na binga atanga nous les là c'était ça et puis état ko vanda wana to qui ne concerne mon africain comment ça ma job il les gars ni bazaba déjà Mamadou vangu ba job il les donc masindeni wase ko betelo na fiki peut être suma tout talaka mo ba stress le ngwa bani sala bien donc tout car ne la na ce concert il y avait un son Monstre d'amour beta pas écoute et moi vous m'avez pas imba ba te fasciné ba fata imba papa surtout yaki foi te laisse pas tabana biso tout annulé ils ont comme ça mo imba imba ngate o te ba dite ngabina imba o imba ngabina net wazo na za boye banze mona na ibina note ni banze mo wazo gate on peut na imba nini o te mata kaka ba forçanga ko moi ça me fait plaisir na mataka to imba ni ga distraction de la rato se distraction to se quand soit moi ça m'a na yemba dans la matika na yembiga boy mutu to lukaka yeyo tilelo na waze quoi 6 ans na Monstre d'amour elo nini ya bien souvenir nini ya bien ozalango ya Monstre d'amour souvenir malamu izaka ba disque na yemba fulayo to ebio I love you Sonia chawamo bolingo mefona kakuna na katantima komona nga motesha no champagne ya talo
tianga diki na komi oseka mbrokotombro Alex Fumuti kombona yo monamu yo dhongisinga bebe na bolingo I love you. Donc, Tarasona, Lela Sonia Chomo, qui son nom repose un peu mon vie. Donc, il y a un monde qui est batamala, mais il a raté quoi. Mais Bisson Zambarbat a sauvé la Igo, le roi de la forêt. Zambarbat est là et pour ce qui était mon boulot. Mais vous avez qui allez se montrer, c'est quoi? Candidat, et que ça sonne ni que Olongwa, aux ongles sous c'est pas le roi de la forêt. Bon, ngai penande so sotalinga bien eza nango na so na mutute na bunda bena mutute c'est kana la nasala parcours o nazalaki nango donc dès ko yape pe monso d'amour ya osala ki na départ ba juste dina ba kabana ta ba longwa ba kendanga ko semo ba lwa ba kina ko semo boy vide wana siko ne esa ke no bon, mito moi vidéo na ko taper na marqué PG, na ko taper na marqué tananga pe ko ki sans polémique tananga pe ko ki na moté na ngozonga okasanga wenge musika ponga mona wenge ngap na wenge makila donc na tambola na wenge na lamka na wenge na lia na wenge donc tufuna zonga mouvement na ngai donc na force a péter matemo na la mukaka boyenga bi funa zonga palin Ce qu'on a Palin, on dirait, et pas monstre. Écoute, aux acquis de moi, liberté, ma casse par rapport à Palin, place aux alliés. Liberté par rapport à Néni. Comment je peux dire? N'a pas monstre, tu découvres qu'il y a facilement, et puis rapide, Francis. Mais, la maison mère, on dirait, aux alliés, un peu étouffé. Ah, ils sont étouffés. N'habitez bien, presque, ils sont étouffés, mais moi, je me sens à l'aise, dans ça bien. Interaction sociale, ils ont bien entre biso na biso bon na yebi mutema mututi na penza mbete ngana talaka ndenge igwazo orienté biso tu vois donc net clip ele ga mikolo eleka bon na clip wana na bini pe makasi tu vois na bini pe makasi toi tu ba noir blanc boy générique tout bête bon comme gabana bon ngai ngako na Francis ngako na Francis ngako na Francis poste chinois na komona nga Francis na yebi oyo nga nazali et puis présent nga ayebi oyo eza kati nanga donc naza pour l'influence à mututé soki nani te tout le monde na sutara tout le monde eza réciprocité nga suna respecter faut respecter nga so respecter nga te automatiquement na tioka pembeni donc tokomika to beti to yembi repesi to panzani mais so nga bien nazana bien même en dehors répétition nazana bien en dehors concert nazana bien donc c'est comme ça. Donc, dans l'étouffement, je me sens vraiment à l'aise qu'il n'a pas parlé. Ben, je suis très à l'aise. Moi, je suis sorti. Dans Zamba rep, dans les cas, parce que moi, je suis bien, vraiment quoi. Donc, c'est ça. C'est ce qui est important pour nous, en Francis. Pour les Français, il y a déjà donc des maintenant dans le baboué. Parce que surprise est belé. Surprise est belé. Donc, ngana nzembela ngana binela te ngana nzembela mais wenge senga ozobina ozoyemba omona yateke ozaka otikali côté moko te to côté moko te ngana na complet comprendre ndenge iwalinga bikena sona binisi Francis boye papa na ndenge penalty bo marqué ba but ba sepeli donc c'est ça donc webikande là désolé mais Francis la répétition tout le monde en mingi la deuxième équipe bon deuxième équipe ils appellent wenge tango na yaki sika azawe mana ba masana deuxième équipe ay mana ba ngo papa kande zala kasi pomoni le c'est plein roi de la forêt roya na yo dans soki nani na kombo na yo oye na yo mais faut les gars non côté mo boy faut les bebe les gars na mo pe na les capé wana à l'époque na les capé wana na ba Olivera to yema na deuxième équipe donc e bang sangate ils ont musana nga pona batu ba mo ya Francis neni français ayere bu français na deuxième équipe tant pour équipe matia yemba gité et ça m'a pe ningwana mais au moins ils attendent comprendre na qui place mususu na wenge et na Octave ya mususu
et pas oser comme ça qui octave avec mususu tant na zongi palin il faut na kota na jewana ça facilité au moins tout à la front tout la vérité c'est qui na répéter na ba masse na deuxième équipe wana na répéter na bango ti na koti ben parce que to beta répertoire moko to bi na peka chorégraphie moko le ça na passer moi ta mona bango pour na zonga na cohésion et puis puis cohésion na yango me mangati na première équipe yango pe on sala ki yango na la répéter na bango ensuite temps travailler na bango na boso na moyo mo mabe na deuxième équipe et moi ya ma France faut na bango et mon okima ngo mais et mon enfant ngabiti notango yango na banze bango pe kaka yango wana baki yango ba danse yango pe kaka yango wana siko na okimi na pa au compter des avantages na ngai kama na outil place msufu na zo diapason na côte na g faut na répéter na bango parce que ba beta reloko moko na zo peta répéter na bango ba na samba ba député ba yebi ba sénateur ba yebi na répéter na bango ti sali que non ti ali na ko mpe tout na répéter na bango de deuxième équipe dans première équipe egoya ngapi na yeli sous na côte ça de batade Olivier ba Nico ba masa na keto coach to panzi wana donc voilà jusque là et que n'est bien donc ça va et puis elle va vraiment bien elle va bien mais faut pas ne pas barrer pas des équipes les gars ça te mais ce que ba bomu na zamba na première équipe tu vois parce que na comprendre que oh ba chef na ba orienter ngai ba makaba ba batade ba Oliveira tandis Francis faut les kakuna faut emana ba ko négliger parce que c'est important pour na yo donc na sala ki malobana bango et puis voilà suite yango yo générique yango bozomona na kati chaque répétition la zamba mercredi jeudi bo mona Francis asa on a donc to sotale là makamunenge igwazo orienter biso parce que moi le bague so ba bengi yote voilà Francis baza bato yo azana ye mais bokena bino on va dire qu'elle va gagner place quand des alara mais Francis quand la maison mère ba tu balobi que maison mère salaire est raté donc yaka et ma tolo nondo lingi mais salaire penande ba futa est raté chez Monstre d'amour est-ce que vous avez quoi salaire bon na rolo babwe mboka na mboka ndako na ndako izana ba orientation nango tu vois depuis na papa na bosi na maman na yo éducation nous en andako ça n'a rien à voir na pana biso ça n'a rien à voir na ba Jobilele ça n'a rien à voir na ba Zulu Kabuiku ça n'a rien à voir na ba Nathalie Sakombi tu vois na ba Pilelo ça n'a rien à voir na moto Nzambe pasteur Charlie na pese moto ba Sazali donc ça ndako na structure nango et puis même ba salaire batum na ba entreprise e kokana ngapete donc au foot ma selon o ndiko pese la à rendement na yo tu vois chez nous tant que pas c'est quoi dans le bon ouvertement dans le salaire mais salaire n'a pas pesé qui n'est pas de me souter bah les gars bazalaki bah on appelle les kaki bazalaki tu vois même na wenge c'est pareil donc on a taré de salaire mon côté comprendre on a Olivier de salaire mon côté on a chef d'orchestre au Kakol jamais de salaire mon côté tu vois mais on a épiqué na mtem on a mon droit de faire ça nango ceux qui ba mbonge bimi en tout cas français enveloppe yaka na moment on a namba temps on a kokisi déjà na wenge 6 mois déjà yango na to zambongo dernièrement moi ba futa ba mission ba futa ba mais ngai avec moi prime d'encouragement des ala capa et fortifier motiver mutu donc dans les cas que c'est que ça prouve que sur ezali quoi omonia donc c'est un peu ça donc on a yebi yango na ba teki na zoki salaire te baba zoka bazali ngana zoki nanu moi prime d'encouragement ndenge ala kaka donc même salaire ça linga na vi salaire ça et puis na mona ba salaire même n'importe dans zalaki donc on a réintégrer encore na mona ki na ba on te po micro to caméra va liboso na ngati parce que ba mona ke non te ala ba ka po na apé selengi on peut non apé selengi te na ba ce qui est vrai on na mona misnanga so pe na mona ité na ba te po caméra to micro ça non ba te même le roi faire mona pecho ako saboneni on peut voilà parce que oyemba voix nini voix non stable oyemba osala quantième voix ngai sunu ma quantième voix ni sunu na yembi yesko kinga na tsoni parce que na za question moko elando na sima ah bon ngana polyvalent oza chance pour le bigo ta polyvalent pour question elando na sima wa maele c'est pour ça que na deuxième fois ka si pour ça té on deuxième fois parce que Francis on a voix stabilité tout sur le normal Francis on a voix na yemoko stabilité Francis oyemba likolo Francis oyemba la 4-4 Francis oyemba de lourd Francis osala voix nini
batindio on voit stable tu tindio tu ka repte to yo tema biso na to ko la na bité basina mibali to sangana biso prest na bino ba musicien c'est to ma basse to mo yo ka bino trop poto moni musalo eza peka lokwa bino na bandeli yo bando ye kola ti yo banjo comprendre que te yo yemba ka voix boy yo sa boy po anine Francis on a voix nini chasse na première voix c'est la première voix naza première voix maintenant polyvalent sauter nous sazate na ye na kaimina na kainga sima ba no ba bini okanga sima ta eleki ce pe Olivier Azate Olivier Azate bon c'est on a pitna tamo de on a pu ça bien na couvrir donc to quand on passer l'équipe nationale tant on mort na blessure to ça biso va jouer to ça on a to remplacer manamo pas to beta concert les gars ya te so tout monde a été pénalisé on a sous musique donc voilà ce sont différentes voix on a nos téléspectateurs ba tout ba Orlando ba yo kana Francis persévérance na bolingo na bolingo persévérance na bolingo et créer perturbation na réflexion na ngai moto nazala ke olinga ye wana koma mofiti moto nazala ke olinga ye wana koma mofiti bana na stade bolingo ba supporter nyonso baza ya ngema bana na stade bolingo ba supporter nyonso baza ya ngema arbitre na tselaki motema nzeko aza na corrompu atianga babie boje lesima na pesinga mokongo bioje aoponelinga defete na place ya victoire donc on est aba babiloko oyo bato bakozwa kala mingi te donc bakozongo kala mingi te sobi kesi boyi bate so bayi bifo kangisa bango talaka gel chauffe bimaka ponanga Francis oza na relation bien na monstre waze quoi to expat on a monsieur Google papa Maël tu fana bata belé malamu mais mutazanga neka mabete ha tu bateke waze kwa bien betete abna mabena yo senti vie pona sali boya abatu me faut comprendre que ça aza parent aza responsable et puis aza leader donc ezana mamsusu même mabena ye nga na yebi ezali mais nakoki jamais ko lobango boye et gonur ngai sur la paix à mon WhatsApp ne biso pe tozala à mon fandi komeli presse net ba jour anniversaire na ye en soirée texto hein jour anniversaire ne sala kaka pourquoi pas tebi monstre sobo kabwani et s'il voilà mutamakamakazi zabwe na tinda ngana salaka devoir bo mwana papa comprendre so azongisa tozongisi na l'essentiel na nzambe na komene bike na na promenade été na komeli ka jour anniversaire to lika moko boye na moi texto na tindi ba matanga to lika dernièrement papa na kufaki na komela ki na ye ouais condoléances na biku na komi kutu non condoléances de la part à maison mère c'est qui oh nebi monstre nebi monstre yeso qui courait ça souté ezate wana papa maile mais sur Google mon vie à 4 saki ngani ngazokisa mais so bazongisa ki mto tuna yeti ndipo tuna yo non ça songi pour nebi mon vie pena to chachaka dit en anglais anytime to comme na biso na WhatsApp normal mais c'est Google très intelligent donc je pas université na komeli yem to ka moni mto ko expliquer sur au relater au comportement na bien isa mais c'est Google parce que tant tout ça n'est pas 6 ans et demi na wengine na salle yango tina wengine okende bientôt 6 mois mais pas parce que c'est ba 6 ans comprendre abi comportement na bien parce que neto au moins mission neto se comportera boy toi na titi mususu pendant que toi na kin mais li bana pe extérieur ya mboka toto voyager ka ba pays étranger ba concert bani tout se comportera pe ndenge mususu omona tout wana za bonne note mais tant tozonga tout ça ba réunion il y a comment dire il y a bilan quoi on a ce qu'on est oui barakina te petit nanga boivani donc voilà au moins qui nazo na relaté donc je okuta na nebi ke aluba mabete pananga parce que na 6 ans na sala na pas wasé quoi nazo sanction te blâme na rozo blâme parce que toi ba tout moi le mo ko leka mais aux sanctions penda bon aux sanctions sala une semaine andako to 2 semaines nazo ngote
nani pinani na longwa donc interaction sociale et qui bien ma casse entre ngai na ba ex collègue na nga ba église ba karsini jusqu'à là tout kutanara matin na biso dernièrement parler ba yaki donc tout ça bien c'est que ça va mais na éviter ko longanga peut-être et choka qui ex président na ngai mais et choqué parce que eza mokili za ka nengwana au mona donc babi mutu aliara na sueur mutoki na e tu vois donc son amoni que ne ta chano sala o sa na sentiment o sa musala so amoni que ilo moise boite o sa ni o luka place mususu o continuer chemin ilo pe na salika ningwana na bona na leka na loba n'importe quoi ta na ngwe pona boye kwa so ma ezaki ningwa kino bon ezala émission mo ela kino leka loba mamo oyo longoli mena si batebele bazala bien na batute comprendre mais na ata mission ninga zaki na tante l'éducation na joie et pas papa na ngabokeli je salue à passant mon père bokeli qui a la DGI na pesi mbote maman nga Betine place pasali donc l'éducation o ba pesanga faut na memango partout na tambola nango parce que na so reprocher ngai na mona comme son de film ba parents nanga na mona comme si au film ba parents nanga dans l'ingana sala makam nanga ezala na droiture bien que dans un musicien bien que msana biso da kena ba musicien ndobine kenda ba musicien na sala effort ya kokima mo makambo na mike ba fititi on est tous en on est pareil mais un peu différent tu vois donc Francis oza na relation bien na ba musicien ex patron au place Outaki monstre d'amour lelo kotala moko ya animateur na bino place Outaki akoma aveugle est-ce que aussi ozwa temps yo kende kotala ye ke azaki mista na ngai akoma et où met le seul combien de temps chaque nazo profiter ko pesa information na bato nyonso bolanda biso ke musicien moko ya cultura pays animateur chaka o aboka pena ba fimbu chicote o aboka la chef de Messe Seguin et na Congo sadi c'est Google kambona moto te sadi akoma aveugle aza grand frère ya Seda o to bengi ya Mado o azo sala lelo fierté ya nani comment je Fabregas à sa grand frère n'est propre ça dit à comment avec les penza moi temps est-ce que baninga msuba mission ba kenda kotala parce que c'est pas facile hein ça fait mal même la famille lelo botala moi na bino avec bien à comment avec lelo malgré que famille peut ça autorisation te pour ba je ne sais pas ça émission na ye na bi ke baza na passe non na motema est-ce que temps yo kenda kotala bon franchement parlant non dans du temps que tu as chaque année parce que ngai afana longwa toi kina chaka et puis chaka répéter à bois kaka pe na otozane kalate mais ce que yom toujours apprendre nga ke azo mona susuti mais na yebi ke akina problème misu mais na niveau ko magena zo mona susuti wana en tout cas na kutene te na oki on pété mais ce qui peut na jipo ko sanga pété voilà donc nzambe asala masazonga malamu donc chaka na yebiki yo amutu na ngai to yebani ata otala te nebi oyo kata émission ata ndeko na ba to ba famille ba mon émission na de cœur na yo donc elo mabego yo la ote au moins que nyemo oyebinzela yo kota ki to bimaki mais nebi yo samelo chrétien na yebiki elo mabego salate donc ikampi ko kana lo sambo nzamba otika ote donc c'est ça donc pour que nous tâchions dans un temps où nous chaque année, mais n'est pas dit que nous avons pas tenté. Non, tant que permettre que tout le monde n'ait pas azan de tout passer un bon moment, tout scanner avion, voyage belé bani par en Afrique, bani m'a payé belé donc voilà. Ah frère, c'est un frère vraiment donc chacun. Et puis à se comportera bien vis-à-vis n'angai, tu as une bonne relation naie, donc nous avons ça là car. N'est-ce que Google pas ça na. N'est pas un étranger mais n'est que soit peut-être à soin mon amant pour ça la bien. OK message déjà batutu bayoki message batutu bayoki kandenge za la kabobi famille to ko ba toujours na ko senga bino parce que espace à terre mukeka to ça l'émission na et ça la bien batu nyonso baza na monde bayoka bazoyoka maintenant ba monité bo parce que chance wana et puis permission ya romona e to soane ata mukeka kata musu batu musu baza libanda ya mawa bakotinda pe moi un franc na bango et ça betaka aza ja mutumo aza populaire
bino bokokanga ete fo botikela biso enano mpo bato baza libanda bana posa na ye ope bana posa otinda bambongo baoluka ndenge nini mpo mosusu mpe baondima te donc fo popesa biso ton tomona ye Francis tosote toleki jeta pachaka toyesko Francis na maison mère ya de tade miel de son bacafé room bate belebele obanga te kobanga nini tufuma wana sali sio telema wapi nzambe na ngai okela ma mingi seka te yo ozama molingo lo ba moyimisa ngo te bimisa wana likamutela tulika obanga te po bimisa no makambo wana po totala mama na ngai est-ce que Francis soit ya telemi moi te batu on entend mona bango on a les kata de te webis et you comment est vraiment bon na tena na longo na ota wana msusana ndio akakolte peta akakolte est-ce que ba na ngaponi Michel maison mais so longo boya supemelo na longwa te moi kolongwa e dépend peka na mutu ye moko ta mutu amoni ke non tenga na ko kasute comprendre ba kolongwa musu ta oko kasute te to ba vérité ba kolongwa musu te to banga okoma omoni gabana pa yaki gabana longwa ye gabana lelo na limite journaliste moko alamukata na tonga bina ke luka gabana to se mission tolanda bino na profit biso to bandinzi te tolanda pasi pota lelo na limite ke to kola mukatongo be mutu mo ye na kese mission na gabana ke poli no bango ko magabana pona début peut-être to yaki pebele askri sina gabana asa mission lelo mutu mo te olo babele na no ke gabana kese mission e komisko émission mo be no kese mission na gabana na tuna e poli ni obimate atikali na eloko ya biso comme selu to banga ko magabana bon na habité c'est ngai na ko étouffement na wenge trop sûr yebi place oza trop sûreté yebi place oza mon nzamanga na chrétien na ba ndengo na pourquoi parce que moi public eta la biso ba yebi savoir faire muto avai na yo public eta la biso poto ya son Afrique que ça soit na Kinshasa ba yebi mona musana ba o avandi il est capable ya ko sepelisa batu makasi donc il est capable en plus organisation on peut mettre un leader ni nani le roi de la foi pas tant bien OK donc leader oyo mtu aleki azati leader des leaders il sera ça tu donc aibi pourquoi Zouakaye so commune moni elo mo o relater moni elo betio na relater nga so elo moko na longo chapeau na solo na boss na nga Igo droit de la forêt mon boss au petit na yo na longo petit na tika no oyo mona musana yo pato abana musana yo parce que soki lelo obi nazala te na osate déjà sukeza yo otu ezeleka to o eleka boss kotala yango te wa même ngapi na loba boye naza parfait le ba om sondeni te na ko longo na ngapele lelo bina longo na nga na fingi na nga suyo mais avant na finga yo kombe ba finga yo igwe kombe ba finga ba leka oyo fula mokile yebi kombe ba finga yo est-ce que échange on a nini to olongwa comment la forêt comment ba pesa loup to zaka le roi de la forêt oza le roi de forêt tiga le roi de la forêt so tel on ba chaîne surtout ya Congo ya poto so ko zape comme on a maison mère aucun antenne abo maison excusez nga na tanga ba Congo te mais to zape ça on a wenge na wenge ça prouve que oza kumisa wenge babi ba jeune couleur ba commence à longo na yakene akelu kane ba jeune orchestre yo bi mamikolo yo wenge kaka ça qui na nzala ngo mona wenge donc la relater bino tu na za mona wenge na wenge na éviter président faut pas cette chance pour niveau kangami na wenge na éviter pour le temps maman la somme talongo ake pas fali ake pas faire aye pas fa ba ko ba jeune orchestre mais ya zongi kaka nzungo munene na complexité ngana beti musique moteke soki ya oye po ba fula we bana
osala makamoko boye musique wana ebele basali yango boye pe bakomona bango musique wonga na boye bien mais Francis asali français musique français ça musique wana te on prend bat bavananga to ba collègue nanga auto ema ona wenge nga zai pa waze quoi tu vas kutana baebi na bani na ta major yama chef d'orchestre na biso nga pa waze quoi tu kutana parce que na jobli la ebi ba sama déjà tu franchement de Luanda Angola aza na ebi dollar rebelé comprendre donc baebi que baebi ndenge do ça dit que na ko relater le moko moni mère excusez-moi ebele ba yana ndule oyo ba fula bango ba sala mambo o ba osala lelo ebele msusu manki ya eloko mona famille comprendre na koma musicien donc ba igotanga fula ngai to moni bango pe pipi ba essayer bana pe bete so ba luka net sini ba sa net sini ye bana pete ba o pete simba ngana to ebi comprendre o pe simba te ngana pe to ebi bango donc na yeli mutute na ma solo ya wenge Francis na wenge na ye na présent les rois de la forêt 1.3 c'est to relater ba to relater ba mona na ba près na tanga na ba kombo na tanga na ba kombo nga banga te na récita ba na banga na tanga na ba kombo mais na sa campagne na ba tu te mais ngana sura ke na bien accueilli ba masananga collaboration de kitoko interaction sociale n'est que comme moi je suis là la mission mais bon comprendre interaction sociale les a bien entre ngana ba collègue nanga donc ba vie bazali on va plus âgé que nga baza on va moins âgé que nga ba ko yozala mais un sous mois de trop na nenga bien un sous moko un sous mbale nzambe na ebina na miteba conscience na donc ouais. Vous allez bien, Bobby? Na sûr na ngate na sûr na musala na ngai na sûr na boulot na nga na nebe roi de forêt acceptant na ngata mouvement et que pecho il est capable de faire quelque chose ou bat passer peli les avantages ya orchestre na ye ba biso to ba passager même ngana don dans les roi de forêt donc ngana na parfait la ligue bango te eso na go finga pe go leone ba finga bango comprendre mais non to comme na niveau on a te et puis na ndenga na koleli na go sala ngo pete na go sala ngo pete na ba te pour micro to ba na ba sepena na ngate na lo ba c'est là parce que to ya ka musique mais to tina éducation va parler éducation sur raté on a bas âge tu ko la to comme nini on a patron mo voyou. Pourquoi patron voyou? Parce que orientation zaki malamu te bien kana bambo ba rester mbongo na ye respecter mbongo na ende. Notre musicien ka ya maison mère baobi ke Francino komi na niveau na bango te ça dit no yembité ko yemate na bango ya baobi Francine a yembité na komi na niveau na bisote Français zaka mena na komi Francité maison mère on a non ba ni wana musicien et surtout on tabe musicien au comprendre bon na habité ngi bukina na guerre na habité oyo ngana zali o ngana za na ebi o ngana zali et puis avant na wenge na imba ba disque au senti que disque na imba ba solo vocaux oui ça là ba tout bien ko pousser ngate na loba te foloba mais bon et ça compétition te et mais ça concurrence mo loyal c'est bon ils a ningwana qui ningwana mais ngana ebi que bon ngana ebité ngana suna pesio lo moko sala et luko bengi sangata na 2-3 missions na biso mouvement hein en le na répondre yo na répondre émission to vendre boy 2-3 to emba siko na préféré to ça ningwana OK c'est défi la prochaine émission y est pas notre émission et puis na mutu wana bon bakisa suna mutu o c'est la volonté na bakisa susu to vana na wana to banda koemba
toi na wemba comme ça réponse maman est-ce que résultat ezaka wana quoi yimo weba défensi nanu teto nanu donc ezani wana na parce que au beti que lo moboye oh maël ça va venir ça va mais bah il y a français déjà déjà. Ok, français est déjà toi chité déjà vers la fin de l'émission et ça la plaisir ma casse na yemoko abia Willy Mouchen le code mondial hein. Et Willy Moucheni, muta solo la roleka ya zate boya na mino couleur vert rouge orange on s'en fout parce que tozana Willy na biso ti na lifobo donc vocal on a tapé ya Willy na kati vraiment donc la mine Château Williams déjà ils allaient inaugurer gel show azana persévérance na bolingo persévérance na bolingo et créer petit boisson na réflexion na ngai moto nazala ko linga ye ona koma mofiti wana na stade bolingo basipoter nyonso baza yangiama arbitre na telaki motema nzoka zane corrompi atanga babia boje lesima na pesinga mokongo biange aoponelinga defete na place ya victoire ya Willy Moucheni koda mboka donc voilà atabino mo penza ya boy to ndima Willy te hein putu nyonso bora et puis vieux sola kitoko carré babiso gel choiso boro se sola beza wa gel chobo honorable Zakari Baba se pona lira mbongo na bora ya Willy Moucheni pona lira mbongo na ebite na moi mon na lia mbongo ya Willy combien de fois et boti ko boulele ngai na lia mbongo excellence Willy Mishiki lia mbongo na yote ça yom to lingo lia ngote tando lobi bo eseke fayoka ya Willy Moucheni excellence Willy Mishiki venanga ye dodasi donc on a tout bat mo boye faut boire parce que na habité quoi bobi makambo ina minene bobi Patrick de Panama ya yemo Gilles Vasimba ça dit Patrick de Panama moninga Gilles Vasimba ba vieux de lia mbongo na bango bobi na ko boke 10 milliards de fois bobi Junior Mundele nzambe ya formé azala nzambe akufa nzambe le prince charmant bobi Chris Brown na ba congolais tout kota sap bobi 2017 ezaya ali bino numéro 10 à Sikador Junior Mundele nzambe na bango no so papi mukiki champagne overdose mo sambongo belé makasi bobi indaba central Francis Lukoki Joe Lukoki mon bébé Promédi que j'aime beaucoup bobi agent César Moko. Si tu veux voyager, aux assurer que ngano que les 15 agents César Moko le millénium, ya yemoko bobi et Roger Ngando so pesimbongo na yo marambuteo na ke soigner c'était donc pesimbongo no bobi visa no ebima dans 2 jours donc 4 jours donc so ningo voyager agent César Moko ya Roger Ngando bengai bosola carré bobi le grand frère de Papi Ngando le new riche quoi donc ils allaient jamais quoi agent César Moko donc comme la Francis toujours chité vers la fin Francis on peut s'appuyer message à Souka et puis bah dédicace pour des jours dans ces défis tout le monde sur émission de musique pour calamité deuxième volume yena batouana pour comprendre ah oui hein ils ont concurrence loyale ils ont des films hôtel en ninganko parce que ba adversaire nga liboso ils ont auto emana bango ba adversaire nga liboso ils ont auto emana bango ils ont côté orchestre moko boye donc c'est moi emba so nakate nga ba adversaire nga ils ont auto emana bango donc nga fa emana leka bango ba fa emba leka ngai donc concurrence ils ont loyale yango ça to multiplier ba effort musala kende liboso donc la ninga ba so na ba réponse c'est normal faut ça la concurrence pour na force ya musala na biso ezala to les kabatu tout quoi donc ta les équipe nationale donc blague était les années donc ba mot de la fin na za mot de la fin parce que ça ka émission et puis to rezonga susu na défi on a lancé France na lancé défi quoi rezonga sur na plateau pas to me décortiquer to eba na ko c'est les Francis Magam voilà quoi donc na wana tini obini dédicace nanga na baina na yo mo nanu merci beaucoup bobi taragel show donc yo mo nanu moi c'est kitoko et puis azolande la pe ba info na ba source c'est ça la bien que nga le invité nga menga na bengi bingo sutu to bana ernin on a oui tinga c'est la solo ko donc voilà donc na pesi ma ça nga filmer biso héros dans l'ombre Johnny les célèbres na pesi Jobilé les place Azali na bébé na sikabe na non tel bébé te na le na pa mon bébé na pesi ma ça nga des joueurs tu Angola na pesi Pilé Lopi Charlie Capesta na muto na Nzambe na Angola na pesi Mbote na pesi adanga che muto ya Yambo
na pesi moté Bobo Liam c'est Joe Bilé le Mamadou Vangu petit nanga Géry Chiquito Jay-Z Maître Béton na Miki Nathalie Sakombi namoni na Charti Diambou maman na Jessie namoni Zulu Kabuiku namoni Ernest Mboye Oulia Lifake namoni Jean-Pierre Lokete JP namoni Roger Mongo namoni Janis Scram Héritier Scram namoni Carlo Pignantelli wana ba staff nanga Mikili Nathalie Sakombi qui encore Belinda Denewade na bosanyote et bika nezalaka donc et puis bana tuya la zamba ba sénateur ba député bino gozanga te président Patrick donc na gozanga sabino te Eric donc bino tout na auto ba ngai et pas ya wase quoi na ce qu'on a wengé maison mère na senga soutien na bino moralement physiquement financièrement to reboya parce que to abatu parce que et senga kendi ngwana. Donc, pour le numéro de téléphone, pour contacter Ngaï, dans la piste 243 82 547 85 40. Donc, voilà, on a un phone, donc, voilà quoi. Donc, tout va à l'émission. On a versé Bangoke. François Lobi Mabé, François Lobi Boé, on a un Sali Boé, François trop sire, François fier. Et ça, on a approché pour comprendre où il y a Zali. Omoni oza ba mission fitolo baka oyo oza na ngozo sentir parce que na place nous rolo bango ta par micro ezati na bango awa bo compa ba défaut na ngai et puis à travers numéro na ngai toi à travers journaliste na biso za awa ya pembe bo bengate Francis yebsa Francis allo ba boté mais allo ba boy donc tout ça ils ont apporté un plus pour na carrière na ngai o na zaka na bino na moi msa na bino na toujours na posa soutien na bino pour to msa na ngai. Donc merci à tout le monde à Talingaï, ma famille tout, bana nzambe nyoso. Konga mona nzambe, biso mote donc Francis yo. Toujours na wenge musique à maison mère, clip ya ngona botala, tout ça générique moi si kamikolo zeleka. Na français ana binipe makasi. Donc et là ça ki ba mama bezoya. Ils ba annonce. Donc voilà. Tozakina Francis, Kande Zalara, tout aussi ça dit bato abiki a choqué bino ba ki ba ki mabe bolimbisa ba pepe ba sepeli na après ce numéro de contact na bo soye bo solana Kande Zalara avant moko ya ba yembe azobi suna kati ya maison mère donc ça dit ndeka bozala sala ba musicien kalati les lezana oka bongo français zanae. Là je dis merci à mon boss Raf Ngindu mobala pembe mon boss Raf Ngindu et puis Guilo Vakalala le mannequin bobi mobile moi muke pembe mignon garçon un bébé rose Guilo Vakalala la Fly GI mobile kitoko na Francis Luko qui bobi la maîtresse ya Baoba restaurant munene na Cape Town toza na Joe Luko qui le commandant bobi secrétaire ya mon champagne overdose ça dit champagne overdose et ma tante chérie Bibiane Véronique Bosange Gamosa Mundele bobi on a pena ya kati quoi Kande Zalara Anisette Manoka bobi fi wazo solanga mikolo mboka donc ezalate quoi batutu bolinganga ziko strong kala mingte gel show film na ezo bima sali ba film bima nango ndeti ba Nigérien te biso to bona so ndeti ba Niger gel show asali film na sali shooting film mo ezalate lo kwa ba américain quoi sali ya Willy Mouchen le code mondial ati mbongo na Angers na ebité batabwe bazata sex na Congo na kufa ya Willy solo lito solo la film ya gel show ezo bima ndeti na babi ndeti na film ezalate quoi donc mambutu botala libande za la carte boso mango et ça bien babi so lingo zo affiche ya gel show ya film na kalamingte junior mundele nzambe ya forme le prince charmant babi numéro 10 Chris Brown ba congolais kalamingte au solo so na poto na pona ba fiche ya gel show les États-Unis tu en as battu ça dit monsieur Koya non ça spécial il y a ma film nanga bon mona ke no kabola mutu na domaine na et puis na kin awa bo habito za ziko strong so lingo sur la gel show h solo la on a film azali le quoi to silisi to tema na principaux ndetska ezala raté na sima caméra na Janis célèbre mobala mwindu babia za mobala nani yango e bana raté ya za mobala mwindu do za mobala basi belé désolé alinga pesa comme madame T Janis célèbre mobala mwindu batu tout bolinganga bo pesa nga confiance nga pena pesa bino confiance na lela bino grave à mon chéri que j'aime beaucoup bobi mobala gel show za rara moko quoi bobi moko bobi on na mo boso na yo kama bonne émission
Ah oui, c'est-à-dire le père spirituel. Bobby là où tout n'a rien là quoi donc yemo on a les grave. OK, merci beaucoup là. Maman Lopango. Tokutani la numéro monsieur Koya. Bye bye, bisous. Bye bye bye.